Boye malamu bandeko balandikana avec une télévision et aussi l'émission sur terrain. Toujours kubakaka pour la copie sa information sur terrain ndenge Toyokana à travers cette émission cette fois-ci. Donc après les politiques, nous revenons avec Papa Djolou Million Soyo bandeko balandikana avec une télévision azamoto ya kobomba TP Asikate parmi vous. Il est connu na etobeta kapé masolo maike mais matali misala mi bango et puis les sous le dossier oya za nango ya mais matali lopango na ye na bongo na lombango poto kendembala moko vers les sujets soit tout droit au bit to banana masolo na ye na kopese na mbote Papa Djolou. Mbote maman. Boni santé na yo. Oui, santé ça va. Et mon anika bandeko bandiki Papa Djolou vraiment la santé eza kitoko makasi. Voilà Papa Djolou boni basangwe mosala na yo. Yambo banda pardon bandeko balandi. Asa la rappel qui est-il? Papa Djolou azali nani po apeto vandi ezali wapi? Kombo na ngai monsieur Boseleka Lola Kake Djolou. Naza na kati ya menuiserie ongaye naza propriétaire awa na Kabambar 61 na commune de Kisasa. Commune ya Kinshasa bandeko bandi boyoki meuble Djolou etami na ville province ya Kinshasa kakape na commune ya Kinshasa. Papa Djolou boni misala ezali kotambola malamu. Misala eza kotambola penza te. Na ndenge boni yo moto za musala na yo privé oza na compagnie moto te ya yo moko yo ndozo ko engager bato diminuer kutu to ya chômage na ngambo to ebite bandeko basaka ba uta ba différentes communes mais au salete to ya moi chômage équitati yo oza mokonzi yo moronde patron yo moronde nyonso na entreprise na bo misala tambola mabelo lenge kan poto ta komona biloko pe bizali misala pe msuto moni pe ezali ko salema biloko msuto moni za en chantier ça peut en cours pour être ba kiti ba metu pe biloko esala maka awe esale mabonyo ko baki misala ko tamba malamu te. Misala eza ko tambola te parce que tozana problème ya carence ya mbongo. Bato mingi bazana posa basomba biloko mbongo na maboko penza ezate. Problème ya mibale toujours ndenge na lobaka. Misala oyo ya mboka na bamboka nyoso bana mboka nde basalaka misala ya mboka menuiserie maçonnerie moi misala ebele biso bana mboka nde toza na droit ya kosala misala ya Congo mais misala oyo ya biso ya mboka toyebi epai ekendaka te toyebi te nani azwa toyebi te nani akabolela bango misala na biso ya mboka eza kokonte mingi na bapaya toutefois na rappelaka bakonzi. Même ceux qui sont en Afrique du Sud, même en Liban, même en Chine, même en Inde, Pakistan. Misala ya bana mboka kuna bakopesa ngai te. Ezali réservé pour na bana mboka. Soko tali na kisasa lere ya kala. Ba papa Kisombe, ba Mebeko tout ça. Bango bazwaki lisungi bakonzi mbula wana bapesaka bango ba parcelle minene na quartier industriel ya Limete. Babandaki misala mbala moko bakomi ba patron bapesi bango ba mbongo biloko ebele mais biso tina lelo tozwaka ta eloko moko te ata lisungi ya gouvernement te or que na mboka nyonso gouvernement nde asungaka bato soko olandi makambo ya ba musicien gouvernement asungaka ba musicien même na ba voyage ba visa makambo tout mais biso tozwaka lisungi wana te or que soko koti meme na ndako ya mokonzi ya mboka ndenge toza na président na biso alalaka na mbeto président na biso avandaka na salon na kati ya bakiti na salon président na biso aliaka biloko na mesa avandi na bakiti ya kolela président na biso na bureau aza na bamesa ya kitoko bakiti ya kitoko yango nde ayambelaka bato bon biso bato tokosala mosala wana biloko ye aza koutilize bakoki kokanisa biso te baza kovanda na bandako même asombi ndako il faut équiper yango na ba porte ba fenêtre eza biso ba menuisier bato toza kosala toza na lisungi te epesaka na bango pasi te ke soka ye na ndako avandi na bakiti na ndako kuna na chambre alali na mbeto akoki kokanisa te bato basalaka mosala wana asunga pe biso po to améliorer mosala na biso koma kitoko na esika biloko eutaka libanda basombaka biloko na biso tozo sala kaka na makasi na biso
lelo toza mwa mingi nga nazali papa komanda azali bato ebele toza na lisungi te tozosala mosala kaka na makasi. Est-ce que ndenge boza wana ndongo tangi ba papa komanda bozali ebele na yo est-ce que boko kosala structure moko te to peut-être mosu bozala structure moko te kosala ke bolukaka mpe bosalaka badémarche kokotaka na bakonza mboka par rapport à lisungi ozosenga wana peut-être so bokende wana bavoix wana en tout cas aide koya toza na nga nasalaka association des menuisiers du Congo eza wapi nasilisa kopesa masolo wana malamu tango nasali yango natambolaki presque 24 communes ko recenser ba menuisier mais mama difficulté za na ba menuisier comme mbongo ezali te biso kuta ozomona meme ba moi misali ezomona na boy so ke na ba place mususu menuisier alali likolo établir na se mongier mbongo asomba biloko asala musala ezati ba client po balanda e moyen ezati alors bato baza un peu exposé ezali ngai papa komanda na bato baza na mbinza wana na eloko basala ya BBA alors kuna lisungi ezate mama mosala nyonso po etambola malamu il faut lisungi kobelela kaka tobelelaka boye bakonzi bazoyoka biso deux fois toke ba réunion hôtel de ville na bambula oyo eleki kuna soki tokomi kaka na hôtel de ville tosilisi réunion oyo tokokende na secrétariat général il y a ministère nini il y a TPM petite moyenne industrie soki tokomi kaka tokokende na secrétariat général porte kangami nana kangaka porte oza polele bakonzi bakolanda bayeba porte yango ekangamaka lolenge kani moto oyo akangaka porte ezali un peu difficile po toyeba ye po soki balobi tokokutana tel jour na secrétariat général tosilisa réunion po tokoma na niveau ya ministère porte kangami oyo akangi porte toyebi. Voilà, c'est un message déjà fort au chef de l'État pena bakonzi ya mboka oyo basimbi pena secteur industrie bandeko ba congolais pe bazana misana baona maboko avant natika papa Jolo a continuer mais papa Jolo izela nanu tant musu pe bakonzi batala kabino ba congolais bozaka sérieux te na mosala congolais so ça ne contrat to zuna epenza o sa ne mosala tozo vivre en biso mo contre nous o pesa ndeko na sala mosala mo senti vraiment a BBC mosala ngai moko na mona pa moto moko politique apesi moto asale mosala menuisier asalela ye na éviter so babenga ngonini armoire banda pesa sengaka 200 000 francs mutu wana na asika mbola nanga comprendre asenga 200 000 ba pesa enyonso mais pas si ça mosala et komaki nde moto wana benga tie ko sala jour oyo bakutana na misu na biso ndeko sardo za témoin et komaka pena kita alobi na préféré na somba na ngai ba biloko ya ba chinois na somba na ngai biloko ba étranger ke na benga yo ndeko na nga congolais osala nga musa parce que boza confiant te alors wana pe cause ligne de cause te omoni mama ministre mutu moko boya pesi menuisier musala soki menuisier abebisi musala wana abebisi musala te ye moko menuisier nde amibebisi voilà mais oyo biso toza kosenga o ndenge nga naza kolobeza ya bongo te ezali nde ndenge na bamboka nyonso l'État sungaka ba secteur nyonso na kotanga exemple lokola Allemagne Allemagne est développée et comme na mbongo ebele eza pona gouvernement te ba PME ba petite moyenne entreprise nde développée Allemagne ba petite moyenne industrie alors biso il faut pe mboka na biso e compter na main d'œuvre locale ba financer biso oya ko financer wana ezali différent na moto aye ko passer comment parce financement on peut tant koya entre bino est-ce que boyo kan petant musu ya oya koya pour la contradiction ordre ezali moto moko ko welela mbongo azali te ba expert ba ko bima na terrain ba komona bato baza organiser batu wana nde bakozwa lisungi mais oyo abetaka neti bibonga il faut balongola ye na mosala ya bibonga bakotisa ye na télé ya monene po azala formé plus tard comme grand menuisier alors je peux citer ndeko na ngai Komanda papa Komanda ayebi mosala azali bien organisé ngai nazali awa atelier 43 ans eza mokete soki na bebisaka nde 43 ans ekoki te toza kobunda kaka na molimo mosunezo salate boba ozo samandeni bakiti ona ba beto ya milimo na lobi na sens oui na comprendre parce que soki bango ba edaki biso ndenge mboka mama mboka nyonso muta développer ka ye moko te il faut l'État alekana asunga
alobi na lingi batu na ngai ya mboka basala musala malamu il faut kopesa bango ba capitaux ba financement pour balamuka soki lelo biso tolamuki ngana okozala batu 50 papa commande okozala batu même 100 fazam okozala batu toujours diminuer chômage yango na lobaki ne bandele mais bango balingi kaka lelo musala nyonso musalo etika les ofuta kaka politique soki biso nyonso toke na politique nana kosala misala oyo etikali voilà papa joli tokati maloba te mais tozio nde maloba na koloba ete bakonzi ya mboka otala pe bandeko na biso ba congolais bazana besoin ya kosala mosala pe kosunga bayimboka o basala kate kasi bazana difficulté pour na aide ya gouvernement en tout cas boya en aide na bandeko na biso ba congolais na misami ya bango voilà to changer chapitre pour na okena masolo oyo Italie ngambo oyo to pe likambo plutôt oyo papa Jolo azana ngo pona lopango na ezwa minaka bamba papa Jolo rapidement rappelez soka bon rappelez soka adresse na bandeko balandi lopango ezwa mi wapi lopango wana ezali en face en diagonale na atelier Otozo Solola lelo donc Kalembelembe numéro 63 quartier Aketi na commune de Kisasa. Rappelez na beaucoup ces dossiers ezali ya entre yona FPI bateka yo lopango to komi wapi siko dossier entre ngana FPI lelo tozo ke na 4e audience. Alors dossier zo kende malamu parce que FPI kuna en tout cas makambango azo comprendre le tendenge le kanaka. Mais makambele kanaki na kati ya bureau ya FPI mais FPI azana ba doute yo moko ndo zalaki sera makambango mikanda mya yo to pe tango makambango esala maka ya kozwa mbongo bato yo pesaka muto bozaka na dossier ya kopesa mikanda po epozwa mbongo aza envie te kuna to pesaka na mutu te kasi po na FPI aza personne morale soko ke kozwa mbongo na FPI toko pesa mbongo na FPI na bato baza ko salela FPI na mukolo wana batango sikoyo wana batu wana meme moko akufi moko na yoki meme mwa mingi bakufi lokola directeur Kisanga et consort mais FPI continue continuité ya FPI ezali po FPI azana bato soko ya longwi batie mususu o soko ya kufi batie mususu donc FPI continuité nango eza kokende kitoko sika wana ni penza oyo azali na dossier yango siko na FPI dossier to pesaki na FPI mais officiellement ndenge FPI asalaka masolo na ye FPI muto asalaki te groupe ya batunde basalaki yango alors groupe wana tango basali yango batikeli nde FPI mukumba FPI nde sikoyo azana droit même bao basalaki balongwa même bazala lelo oya kozwa solution FPI papa moi muke mutu na moka curiosité est-ce que oluka oyeba nani penza somba lupango na oluka posa démarche na oyeba démarche wana toyaki koyeba oya somba lupango na sima na retard munene mais au départ ezalaki très difficile toyeba parce que FPI abenga bisote bato même bateka lupango toyebi bango te oyo asombi lopango toye koyeba ye po avandaka na Kisasa mais na retard tanga bandi ko fréquenter lopango mais tanga asombaki atie komba mama na ye toyebaka pe te alors FPI nde sikoyo muto azali responsable ya koyeba nani ateka lopango. Voilà papa Joli sikoyo gouvernement actuel ezo prôner plus na état de droit awa sikana ngambo ya justice opposant na likambo oza pe na problème na yo maramba lopango okoye kosenga nini na bakonzi ya mboka pamba te bokomi na 4e audience to ebite 4e audience sikoyo ekozala mokolo nini 4e audience ezali jeudi le 28 jeudi le 28 alors osenga na bakonzi ya mboka na kosenga na bakonzi nyonso te état de droit na kosenga na bakonzi nyonso te okena nani ngai na kei epai ya fumu abwala mokonzi ya mboka oyo président de la république fumu ya bwala yenda za garant yenda za mokonzi ya kokitisa mibeko mais mokonzi ya mboka abwakaki mbela moko alobi état de droit bakongolais il faut bavivre état de droit ngai mpe naza congolais FPI bakongolais bato baza kodiriger yango na koloba te ke lokola basalanga mabe na wanga na ke baza bakongolais non baza bakongolais problème ezali entre bakongolais na bakongolais mais état de droit wana il fait kata ekata balakisa ke oyo nde aza na raison oyo nde aza na tort mais personnellement ndenge ngai naza koloba boye ngai aza na raison na ngai alors ngai il faut na vivre état de droit oyo ezalaki
programmé na président de la République. Bato président ko kita na ba justice te na ba ministère te. Ça na bato baza. Bato nyonso bazo sala la même mibeko mboka bayebi ke mokonzi mboka a lancé état de droit. Likambo ya jolu meuble azape na raison na ye tolongisa ye bazongisela ye ndako na ye baendommage bapese na baintérêt mpo eza droit na ngai soki ezalaki ke lopango wana nga nazalaki na balitige nazokoka kofuta te bateke yango na ndenge ubia ya kozwa na ndenge ya boyokani nalingaki na nga kolanda eloko moko te mpo biloko tolukaka nyonso ifo esunga mutu soki aza na problème mais lopango na ngai etekami nayebi aire bateki te nani asombaki nani atekaki FPI aza koniye alors FPI ayebi circuit lopango etekama abimisa bato basombaki lopango bazongisela oyo aza na ndako mbongo na ye bazongisa lopango na ngai mpo ngai naza na problème ya ngai makambo ya koteka lopango na nayebaki te ke bateki lopango na ngai na kingani ubie oyo nde ateki alors bazongisa lopango na ngai parce que mokonzi ya mboka a lancé état de droit ngai mpe naza na droit na vivre na kati ya état de droit wana bon mpo na mosala na ngai ndenge nabutaki koloba bakonzi mpe batia miso na mosala na biso bana mboka babikaka na misala ya mboka na bango biso toza lisusu na soutien te totikali kaka boye gouvernement azokipe biso te donc tozoyeba te tokende kotoke porte nini baclient baza na posa basomba biloko mais baza mpe na mbongo te baclient mpo na bino baclient nazoyebisa bino ke ndako oyo eza ndako ya kala ndako esali 43 ans 43 ans soki ndako esali 43 ans ezali expérience moto ememi vi ya ndako wana e atteindre age wana lelo bandako ebele ya bakiti etondi mais bakiti bakosomba bipai mosusu eza kosala bayina ne demi 2 ans 3 ans kiti ekufi lobi babengi ngai na papa moko asomba kiti epa na ngai na 1996 kiti ezali bien nasengaki ye tobongisa ya asengi ngai omoni ndenge nini ngai nayebisi ete natikeli yo ngonga soki olobi tobongisa oyo benga ngai soki mpo olingi tochange modele mpo ozwa eloko ya sika ndako ezala rajeuni benga mpenga kaka mpo omoni soki eloko esali depuis 96 eumeli okozala na difficulté mingi te kiti basombaka te kaka osombi lelo 6 mois mabaye bandi kobukana osombi mosusu osombi lelo une année demi makambo wana ya kosomba bakiti chaque année eza bien soki mbongo ezali mais soki mbongo eza te alors bakonzi mpe basunga biso ntango gouvernement ya sika ebimaka ministre apeme atambolaka na baatelier ministre nyonso akotaka na bamaison na biso ayebisaka biso mbongo na biso baartiste bamenisier bapeintre banini eza na banque po mbongo wana ebima mama omona ye penda tobandi bareno tour wana nga na yambaka ministre moko tokendaki bareno na hôtel de ville bon tosilisi bareno hôtel de ville tokokende na secrétariat général tokomaka po tokoma na secrétariat bakati mais chaque année soki gouvernement ebimi kaka bayaka kaka koyebisa biso mbongo na biso oyo bapesaka na banque mondiale eza na banque mbongo yango tosalelaka te bato toza na bango na problème bayebake lokola na bandi koloba boye na kozonga nsima te nazokende soki solution ezwami esengo makasi biso nyonso tokofete mais soki kaka mwa bablocage baémission ekoya nsima na kotanga bino na bakombo. Voilà, Bandeko Balandikane avec une télévision. Je rappelle Tozalina sur terrain, émission sur terrain, Jali Koko Bapona ko informer bino kotel Sabino Makamo Maike. Na terrain ndenge toyo kana ndenge pe toyebi ndenge pe zalaka papa Jolu azo senga na bakondi amboka senga na yemo ko chef de l'état lobi akokende mopandite. Numéro 1 ya ekolo Congo démocratique. Fuma Boala. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tata na yo leki na yo mwana na yo ndeko na yo po yo za papa. Yoza papa azo senga yepe azala bénéficiaire ya état de droit
Donc c'est-à-dire à récupérer le pan on a makambo et tambo landenge et longo bani que la justice soit faite. C'est ça. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés plutôt à la fin de ce numéro de ce mardi. Voilà, dans Nyonso, to pesibino pédia tout tombe bien mon kolomala mupo kamala muto petongo malam la binos boana biso na la rediffusion et longo la sardo dimbo na bino ba so bolinga biso mingi elle est fourmi à dikala hein to na pesibino mbote belé na pesipe mbote lisusu na bayi fondation et dit yeli en tout cas bino bolinga émission sur terrain mingi to zawana to konto ko pesa bino ba information sur terrain. Vous en avez dossier, vous en avez problème. En tout cas, n'hésitez pas de nous appeler à travers le numéro qui sont devant vos postes téléviseurs. Tokoya, tout ça, Moussala, Ndengekatoyokana, Sardudi, Mpono. Merci. Papa Djolou, merci. Merci. Makobeng, Sabiso, Potoya, Tomeka un peu que le Béali Kambo, ils allaient préoccuper. Tebi que Torozon a Sumba la Sima. Et surtout, na Bossani, je rappelle aussi, na gouvernement, Boye Babongo Kokanisa, ba Congolais. Papa je l'ai beau kanisana nous bango penza ba menuisier école au Congo démocratique na cofinancer bango pe basala mosa parce que bazana talent ba congolais ba na talent misala bo sunga pe bo mona ba laksa plus que o bo mona kanam alors to sunga penza biso mona bana mboka et aux amala mo mingi pe aux apé kana intérêt na biso po ba ko pe ba ndeko na biso ba congolais o ba vana banda ko ba sala te bebi musala ba ya po basala misala mi bango na ko ba ko sunga école au Congo démocratique pe ba wana ba bokola mabota na bango. En tout cas, quant à moi, je vous dis un grand merci de nous suivre.